Banza London TV. Kanokula tango kinumbi adizonga unandako kupesana ide. Merci batumi ba nzembo wana donc Banza London TV. Nzembo ali boso mabokul apesa kwa bilo sikoyo pe tya nzembo la. Nzembo na ali boso zalaki malanga wetu. Malanga wetu na bimaki na vivre te yayo bimata mbiso tozo sala kala. Banza London TV. D'abord, le premier jour quand je m'a présenté, je me rappelle, Azalaka, na Koutaki, Azak Bossé, puisque j'ai une annexe à Sima, à Molokai, on a eu des bosses qui balai qui nous revoient, mais il m'a une annexe à Sima. Koutaki a lati déjà, Azo Bossé, si je me rappelle bien, il y a eu jean, mon complet jean, et Funga Mouké, puisqu'il y a Bana Mouabassa Mouabakala, et Funga Mouké dans Moukongawa. Et puis là, moi, jaquette nango, na César qui m'a panté le fond. Banza London TV. Maman, je suis maman, tout est moi. Dans le père du Padisson, on peut bérer. Ma sœur m'appelle Milena. Tout ça, la famille, chérie, mon cœur, mana. N'a eu les chana, ça me sakala. Elle est bien à la séance, amour à tous les jours. Banza London TV. Tant que ça, là, il va le le coup là un peu na signification mon boy à départ ya we manengo longola ki na baninga na ba sabota ki disons na niveau ya yoka lokole baninga na yoka lokole bazalina banana banana ezalaki le rwana mavola somo evoloko non evoloko atika laki déjà na ici OK puisque bangoto ba na ici tango bayokani na evoloko te batiki evoloko bakosala yoka lokolo wemba bezi buta machakado wemba remplace à place evoloko mavola somo bon pour ne citer que bawana donc bayokanaki te cette fois na l'air wana sikoyo wemba nda komaki mabe yango wana bapréféraki baécarte ye en tout cas bayokanaki entre bango baécarte wemba Banza London TV. ici on a la télévision petit moko boye aza chaque fois la télévision voilà les batingaki journaliste tout le monde est mis lambongi de l'oza na poto ayaki ya eboswanga et après on a commis nakutanaka na pesho wangongo parce que pesho on a vu koloba ye azali parmi ba monteur ya création à vivre la musique parmi ba monteur ya création à vivre la musique. Banza London TV. À cette époque-là, vivre, là, on a comme moi vivre. azaka na massa papa Wemba. Donc pile massa papa Wemba, pile bras droit papa Wemba. Donc il était un peu presque tout, il faisait un peu de tout quoi, parce que moi je me rappelle que tant que bandi pour répéter, tant qu'on a bandi pour répéter, j'ai répété avec Péchouang. Bien sûr qu'il y a des chanteurs, mais nous avons répété naïe na garçon mon rocher bazanga, naïe barapé mbogani na kenati abunga pera ningwana. Donc quand on a promis, il n'y avait personne. Quand on a promis, il n'y avait personne. Bonjour à vous tous, merci de nous révéler votre confiance à travers votre magazine qui n'est rien d'autre que Sensation 7, là où nous vous donnons l'opportunité de découvrir des articles qui évoluent à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Comme vous le constatez, on est toujours à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Kalamou. À Kaouka, on est venu voir un artiste pas de moindre, c'est l'ancien, le premier artiste du groupe Viva la musique à cher à Papa Wemba. Il s'appelle Jado le Cambodgien. Claude Jado, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Après, on se prend de l'Hollanda pour d'abord on y santé. Oui, santé, ça m'a bien. Moi bien, ça va bien, c'est-à-dire que qui est un peu touché. Mais pour le moment, ça va, ça a l'air d'aller. J'ai eu un choc. Un accident à Saraki le 1er octobre. C'est un accident, il y a 10 jours, il fallait te poser carte mal et à Pratique Arabiso, les grands chanteurs du programme Foulou.
qui m'a accident, et l'accident est dérangeant vraiment marqué. Et depuis le premier, nous avons ma convalescence là. Alors, nous avons eu beaucoup de travail. Nous avons sauvé un minute puisque tout ce qui a mis ma camarade na maboko nzambe, donc le grand nzambe asadiki na ça va déjà. Mais pour le jeu les Cambodgiens, apparemment, la génération a dit que la tisse, il va pour mangoter. Donc ça dépend, les années qui sont dans le Bandé, il y a des misala nyonso, il y a des misala où bato mususu basala yango, il faut asimba quelque part. Ba mususu te, ezaka mayele na ye, don na ye, ndenge ya botami, nzambe ndenge atindaki na mokili, alobi yo kozala nani oyo. Voilà. Donc kolobaki ezalaki to ezalaki te ezali na bo bazolinga yango. Ils pratiquer on a beau pays, pratiquer en hôtel. Voilà, donc la question est longue, alors, vous avez premier chanteur à vivre à la musique à l'époque, n'a pas Wemba. Beaucoup de gens Bana Kalamu, Kauka, raconte-nous à l'époque, n'a pas Wemba. Ça m'a d'abord. Donc ça dit, peut-être, on peut sa histoire. Donc on a eu Nazalaki déjà, parmi bon, il y a un terme qui est un jeune talent qui est émergé parmi les jeunes talents, c'est-à-dire que il y a un passage au niveau de la télévision à Renapec à l'époque, parce que la télévision est à Moko, à Renapec. Alors, tant qu'on a les émission à la télé, et en tout cas, il Epata qui vraiment il est très bien, quoi, disons. Alors, les journalistes à l'époque, fait le Tumabangu, Kayumbi Beya, pour ne citer que Bawana, Bamunde Bazalaï qui a animé l'émission, ils ont des chaque samedi, avec Kosako Samutagaï qui accompagne Bissot. Alors, nous avons parmi les jeunes qui ont marqué l'émission, alors, moi, moi, ils ont eu oui, en 77. En 77. Il y a eu tellement mingi que et beaucoup de siko na nini papa Wemba a eu problème na baninga na ye na niveau yoka lokole. Alors ba jeune baninga na ye ya matongo en tout cas obligé qui na ko ba teni puisque il a souhait na été mais obligé que ba dit faut ça la groupe. Comme il ne savait pas comment commencer, il est toujours entouré parmi Batouana, il y a eu un journaliste à la presse écrite, puisqu'à cette époque, la presse écrite, il a eu vraiment un succès. Il y a eu un jeune talent, et il y a eu comme il est juste à côté, derrière nous ici, dans la ligne tropique, donc il passait souvent ici. S'il passe, il faisait parfois des émissions et tout. Alors, ABC, on a la télévision, petit Mokoboué, chaque fois la télévision, voilà. Il est Batinaki, journaliste, pour mon ami Lambungu, de Lorena Poto, qui a besoin là. Et après, on a commis, on a Koutanaka na Pécho, parce que Pécho, on a vu Goloba, il y a Azali. Parmi les moteurs, il y a création à vivre à la musique. À cette époque-là, vivre, on a comme moi vivre. Azara na massa papa Wemba. Donc pile massa papa Wemba, pile bras droit papa Wemba. Donc il était un peu presque tout. Il faisait un peu de tout quoi. Parce que moi je me rappelle que tant que bandi pour répéter, tant qu'on a bandi pour répéter, je répétais avec Péchouang. Bien sûr qu'il y a chanteur, mais toujours répéter naïe na garçon mon rocher bazanga. Donc quand on a promis, il n'y avait personne. Si vous pêchez au Angon, vous répétez, mais à Opécho, il y a Papa Wimba, il y a Mazaïko, Chouchouna, Badouya Somo, et puis il y a Yoka Lokode, mais Banzemba Sika, toujours répéter Nzembo na Yemoko. On a connaissance
Nalo, il va parmi dans un moyen toujours répété. Et après, effectivement, Mandoya, mais les musiciens, le guitariste, le Syrian, la compagnie, là, pour le moment, parmi les musiciens. La bandale. Si, moi, la bandale, oui, justement. Parmi les musiciens, Oyo, à Longwe, parmi la mission Balanda qui est quoi mais il y a peut-être moment important mais en tout cas toujours répéter nous a donc vraiment début ça la alors tant papa et masiko ayaki yemoko vieux beaucoup aya monio et là il bosso réaction les akini na raconte bino mbali bon raconte biso mbali d'abord le premier jour tant que ba présenter ngaye je me rappelle azalaka na kutaki azate bossé na parce que na next mo na sima na molokai ko ndako liboso zaki baleki ni mo revanda mais mo zaki na next ne mo na sima ko na next na wana nakuta ki alati déjà azo brosser si je me rappelle bien ezaki jean moko complet jean et fungo mo muke puisque abanda mo basa mo bakala et fungo mo muke na mukongo wa et puis na mo jaquette na ngo na sezaki mo panté éléphant et puis na crêpe alataki président là petit na biso ya Cambodge puisque Cambodge c'est Kauka na biso ye président ngai pa na ya mo petit voilà c'est très bien heureusement tout se croisa kana ye parce que une fois nous avons vu na moko Gilles Maswa azala plus petit na ye alors Gilles Maswa azali ba clinique oyo to tanga bango école moko na niveau ya Ngilima na Kimbangista Ngilima wana bon ole on a la 4e bango aza déjà na 6e OK donc à partir de wana on s'est croisé quand a une fois que l'autre na Gilles et pas na étant ba pesa ka golf na ce moment à Bimisara sur na Paris c'est là où elle se souvenir petit na peine musicien mais là il bien blé bon tout ça là on est qui après tout côté na salle tout bandi répéter c'est là où tout banda qui n'est wana mais après bolo mesana na Viva premier album au Bossala qui na Viva la musique na Papa Wemba ezaki album ne bolo moi na album tezaki ba 45 tours 45 tours ezaki ça mandene 45 tours ezaki ka Bossala Nzembo pour na studio pour enregistrer ba producteur akenango na Robin na so Mazadi c'est na je crois que c'est 8e rue si je ne me trompe pas baquet dans la Mazadi c'est là où mais là on peut ça Nzembo dans une semaine donc c'était ça donc les avec Nzembo donc toi le bazin mingi mais Nzembo na to bimisa zaki na lo na pesi yango ne tu répéter mais tant que ça là ba ndonge donc le gars un peu la signification moko boya départ ya we manengo ba longola ki na baninga na ba sabota ki disons na niveau ya yoka lokole baninga na yoka lokole bazalina banana ezalaki le Rwanda mavola somo evoloko non evoloko atikala ki déjà na isifu OK puisque bango to bayi na isifu tango bayokani na evoloko te batiki evoloko bakosala yoka lokolo Wemba Bozi Buta Machakado Wemba remplace evoloko Mavola Somo bon pour ne citer que bawana donc bayokana kite cette fois on allait wana sikoyo Wemba nda komaki mabe yango wana ba préférer ba écarter en tout cas bayokana entre bango ba écarter Wemba en plein concert en plein concert mais Kolo Jado Nzembo no ali boso tchaka na Viva tout en ngozaka ni Nzembo ali boso ma beaucoup apesa ko bibo sikoyo pe tcha Nzembo na ali boso c'est là qui malanga wetu mais bimaki na Viva te yego bimata on biso to sala kala de to bimisi yango mais Nzembo ya liboso penda oyo ko bimasiko na Viva ezaki ya dieta ko sala somo muke mais oui a dieta e banimi Massimo Soso ya kosala lofundo Mambongo ya moneli pasita Yaka nokula tango kimumbi Abizonga Unandako Kupesa na ide Reste batumi ba Nzembo wana donc
Yanze Moko, et Betama, Redia Misalobango, la Betama, plus de 5 millions de francs. C'est-à-dire, ils allaient à la télé, ils allaient partout au Canada voyage. Donc, nous avons comment classer avant tout le concert, nous avons Yango Zangate, puisque quand quelqu'un dit que Mobimba, Tiba, Batologa, Bazis, c'est Beta solo. Donc, tout guitariste, nous sommes solo. Tellement Betamaki. Il y a trop. Mais vous avez qui Bogara au Saranaté à l'époque et puis le rôle américain, Bassi Baibano Landa Belé. Mais non, ça n'est pas gérer succès dans l'époque. Pour le Jado. Bon, je ne sais pas, beauté c'est Laurent Zambé. Donc, quand tu beau Tamara, quand Mara va lui non à tuer au Bogar, puisque le mot remis à Bogar, donc il faut nous amasser le côté Bassi, bon, je ne sais pas, on arrive un peu trop jeune, un peu aussi. Bon, puisqu'il y a plus on arrive trop timide, hein, j'étais trop timide. Par rapport à ma salle en scène, il y avait même un vieux à moi, à Bruxelles, qui me disait que j'adore, toi tu t'es trompé de métier. Moi je dis pourquoi? Abino, caractère nayo, nengi nayo, naoyo sala na scène na nengi nayo. Il fallait ça ma métier, monsieur. Bon, je ne sais pas, je me suis retrouvé dans un musicien. Donc, on va qu'à la peine de draguer ma fille. Avec un peu Sony. Mais est-il que nous avons la fille? Alors, Koulou du Jado, d'abord, vous avez monté colonel. La province Nini, parce que par rapport à l'attitude, et puis façon d'être, à un moment la monde a dit aujourd'hui vous avez dit oui, on m'appelle parfois Libinza, tout ça. Dans la forme, mais je suis le professeur Chopo. Professeur Chopo, précisément, dans 100% de Kili. Dans la Libisson, il y a tout le monde. Kai, donc, boîte. Donc, tout le monde a mai, on a biso sur la mai, à tout bali des femmes, on a la mai. Donc, on a de l'ambition avec. En tout cas, mais si vous confirmez ce que vous avez musicien, vous avez vu la musique, au papa ou ma joie, tant vous vivez la musique, vous confirmez ça? Oui, on a confirmé, non comme P. Kokoringo. Donc, Kokoringo Azali, 2-3 maisons avant, je m'excuse, 2-3 maisons avant que mon papa. Ada vivant ici pour pouvoir vivant, et puis mère French on dit. Bien sûr. Et on est confirmé dans la place dans la je suis le premier musicien aux Zalake. Bon, tout le monde a brique à l'Ibosso, on a la fondation. Donc, bamisien yo mona kitango bazui na papa wemba ko bayaki na simana quand ba ça ba défiler ça ba tout bamisien ba leke belé même bamisien mususu na bango orchestre mususu ba leka na bango bayaka mais bon on voit qui chance wana te baza la retenue bamisien ba leka ki belé so na robina ndenge to ba côté la na viva. Après, il y a juste avec Bipoli. Pourquoi Bipoli? Bipoli déjà, il y a un école, Pigé. Pigé na Gombe. C'est quoi le grand terre? École on a la tanga. Ah bon? Pigé, donc UNPP, le coma est fort, école de formation de cadre. Ok. C'est quoi le grand terre et Bipoli? Azala qui peut autant de ça. Ok. Bon, Talarara, Bipoli, Papa Wemba, Evoloko. Bien sûr, on va musique même. On va attaquer des gens babiques. On va aussi la musique mais attends, on va déjà Bipoli. Bipoli peut besoin qui pourquoi parce que déjà parti à l'académie Soto Nanjili, puisque là on est les gars qui ming à vivre la musique. Besoin il y a un jeune talent, on va bien déjà tout dans le coin là comme déjà niveau ya kauka yolo nini tout ça la misaki mutu azoina batali pe côté njili comme azaki na on dit que nani papa mazala qui pire fanatique ya évolu
tina ndenge nzamba mema ye alelaka évoluer na ndenge moko niveau osala te donc ye vraiment idole na ye côté ya koyemba azomitala nanu ye te ndenge ayembaka ye azomitala nanu ke donc oyo ayemba na ye évolue sikoyo ntango tosali vivre mingi bazwaki bipoli ebineli na ye façon na ye okanisa évolue donc bipoli arekoresolve na biso moto ya misato ezalaki espérant moto ya minei ezalaki peti aziza presque na suka mais avant wana bamusicien basalaki badefile ebele bachanteur aux 8 heures avec toyo otikalaka 4 heures plus na papa oyo bato osali 5 mais papa même rando vivre na bino ndenge azalaki social azalaki bondoso la calmement azalaki le roi patron te ndenge bamosusu bamitiaka lelo non azalaki comme patron te puisque d'abord ye moko nano azalaki komi papa ma bon je sais pas anti na ndenge nzambe abengai nayebi ndenge azomitia mpena patron patron bazalaki mpena komitia ndenge bamission mosusu te parce que okomi na mbongo mingi olobi nakomi patron parce que papa maza osola na bato nyonso papa omone parmi bapauvre omone parmi bashege d'abord mile na ye ondima teke wana papa yena okondima te donc kobanda nano depuis tobandaki na ye il ne parlait pas beaucoup d'abord il ne croyait pas aussi d'abord orchestre yo monga bango batindaki asala premièrement babi atika même orchestre atikeli kester yaki na ye non atikela kester te eza bahistoire moko bon nalingi okota koti wana te puisque ebongaka okota mwa lisolo ya ndenge wana ntango moto aza vivant lokola moninga na biso wana avivant te otikela kester eza bapolémique moko ntina tokota yango eza te parce que surtout bandi kokalkule bane kester akoti na année oyo yaki na frisa eza na photo te puisque à cette époque là kester azalaki ni na chanson moko peut-être aoyemba chanson moko to mibale parce que première chanson oyo kester ayemba na vivre la mosika toyemba biso mibale na ye titre nango ezalaka milena ezalaka ya kester ye moko non ezalaki ya misha mulongo ok misha mulongo moto amema kester misha mulongo mpe masa papa oyemba ye ayebaki kester en tant que président na bango à sa part à niveau ya lubumbashi ok donc asalaka mwa nzembo wana milena likambo limonaka na ntango na yango mwana mama susi nanga tope moi naluka ya bipa biso nakobele nasenga mpe na yo milena tosala famille sheri moke mwana ngai misha nasamesakala nalembi nazela seo amour à tous les jours popesa aloba na suka eloko esalinga boye makanisi mama nayebi botunelanga na jongoli emananga ya libala donc c'est-à-dire nzembo moko ya misha siko aye pa masta na yemba bino namemi moto azoyemba kuna boyemba na ye moto bato oyemba na nzembo wana ngai nalani c'est-à-dire akobiki nzembo wana esala succès osakaka te ntango oyembi yango nakanisi makambo ebele oui lero wana siko kester ayaki na cachet ya jina wa jina azondoka jina wa jina ok nzembo wana toyemba yango correctement ezalaki très bien et je ne pense pas que ozali ni chef d'orchestre ozali ni na nzembo mbala moko otikala na orchestre na succès nini yango ezali na puisque bao bazalaki na basuccès bazalaki loka babikoli baespérant ocomprend donc polémique wana eza nango na ntina moko te est-il que wemba akendaki na friza atiki orchestre mobimba loka deya succès ezalaki on jouait sans tosalaka piaka mais jingaka camarade na bino asalaka nzembo etikala vie na bino mais bozalaki na génération moko na mouvement asala nzembo etikala chef d'œuvre constatation à l'époque kokende na ye à l'époque ye kofaka banini je me rappelle plus je sais que années 80 je crois années 80 quelques kofaka trop jeune ezalaki kaka succès moto ememaki ye na maladie to komo maladie moto ememaki ye maladie moto emema ye
toperda vraiment parmi ndenge tomonaka balitumba banini vraiment jeune akazaki na baniveau wana grand compositeur et puis alingaki mosala na ye makasi alingi mosala ye makasi que son âme repose en paix anga manzambe yakufa kaka na Kinshasa to na libanda mboka akufaki awa abelaki mingi na poto ntango bamoni ke kozala mwa difficile ya récupérer yango batindaki apréféraka ya kokufa bakisasa mais si Papa Wemba akufi d'abord yo moko Jado le Cambodgien Papa Wemba azo représenter ni na carrière musicale na yo sali parce que le potikali monument na mosala monene bosali Papa Wemba azo représenter ni d'abord Papa Wemba azo représenter d'abord azali d'abord idole na Libanza London TV.